Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour et ça la G, Bongo, toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na Mbote na batali pe balani nyonso ya réflexion na mokili mobimba. Ezanga ndeko na bino Kambulu. Merci na bino nyonso. Surtout na groupe réflexion internationale na mboka ya Ngola bozali pena ba wow. Ba vidéo na bino ezo na temps, ba intervention na bino ba mituna na bino ezo kene pena kitoko makasi. Motuna o pesamaki semaine passée et ngombi makasi na internet pe na groupe na biso ya réflexion internationale. Motuna ezalaki ke ndenge nini bolingo soko eza libanda bozana kisheri libanda bozokuta na kaizaka mama na elengi. Mais soki bokomika na kati ya ndako bolingo enoni elali. Na mon intervention ezalaki très fort. Amsusu balobi mais beaucoup na ya ba réponse to ba intervention ezaki négative ya zaki boye ya bana osala mabe ye pena boye abomba kezaleli azongisaki ya opeli bala mse kufi ya msusu pezo kina kokufa eza ya solo so ngana ina lomba nkutuna bino bande kuna ngaya basi pe mibale sikoyo conseil nini obino bopesi solution nini na ba oyo bazonga baboma babala basala nini pona bazongisa wa compter à zéro. Na ba oyo aussi ba boyima bala lere ba kokene na ba couple misusu kokangana. Basala nini pona bolingo ezonga kaka ya sika na système à compter à zéro. Basala nini bande kona ngai. Bo pesa biso ko solution na bino. Pasi bolobi ba négativité ba erreur ndenge ezalaki sikoyo avantage. Tokosala ndenge nini pa bolingo ekola pone nuna te. Motune ngwana. Toko sala ndenge ni pa bolingo ekola eno na te ezonga fresh ba oyo ba bimaida na ndenge ya couple basala ndenge ni pa bazongisa mona bolingo ya sika ata bakoli ba oyo na ba bomili bala te ba oyo na ba panzani te na kisheri na kifiancé bolobi na bango basala nini mutu na wana